Mbote mbote na biso, mbote na pesi bino ba mbote ya bino ndeko Google. Lelo toye kosolola sur makambo ya mboka. Stratégie du chaos, du mensonge en RDC. Tokobeta masolo nyonso ya politique. Tokobeta masolo ya kati mabomba mi nyonso oyo ezoleka na kati ya mboka. Takanisi ça fait 1 mois. Tozo solo la penza makambo ya mboka te. Na ba makambo ya ba combattant ekotaki na kati ba Laurent Sokoko e kolanda ba makambo ya fere ba sujet zalaki vraiment belete ya ko débattre. Lelo na ye kozwa ngolu to solo makambo ya mboka. Na développer bino mo analyse moko ya kafu. Bato mingi o bazali sous-informé ya makambo ya Congo. Bakwa kolanda vidéo oyo to émission nanga oyo sur la chaîne Tolo Bela Vie avec Papigen na bokebi nyonso. Nakanisi stratégie du chaos oyo ezoleka na Congo ezali prémédité. Donc ezali groupe de gens babongisaki balengelaki Congo ekoma na état oyo eza lelo. Malgré tout, toza na autorité moko compétente. Autorité na biso baza vraiment incompétente. Bazo bateni ni baosa na kati ya mboka Congo, bazo wela nanu pouvoir. Orge Congo eza na stade wana te ya kowela ka pouvoir. Eza na stade ya koluka ba solution ya minene pona kotombola ya biso mboka Congo. Voilà batata wa mama na pesi bino mbote. Na kanisi na nzela na analyse na ngai oyo bokozwa libaku ya kolanda quelques 2 vidéos na kolengela bino pona tiela bino ba vidéo moko ya plus ou moins 2 minutes bo tala bo comprendre tozali wapi lelo parce que tolingi kolobaka so makambo na monoko te singeli ba preuve ezalaka. Bozwi chance ba vidéo wana na télécharger yango MP4 pona bomba ngo na ordinateur nanga. Na ko sa na lombango na tiela bino yango. Voilà.
Voilà, ba vidéo na lengela ki déjà. Bon, na bomba yango. Bon, voilà, na bombi ba vidéo na ngai. Bongo na wotiela bino quelques vidéos. Ata ekozala image moi bulu yeke kasi eko sunga bino bomeka kotala mwa moke tokomi wapi na kati ya mboka na biso Congo. Alors, nakanisi bandeko oyo bazali kolanda actualité ya Congo ba comprendre que commission moko spéciale ya sécurité ezalaki bongo na plénière, spéciale plénière na parlement congolais où il y a eu un député congolais selon ye bateau bazo soutenir M23 bazali na kati ya parlement, bazali na kati ya armée, bazali pe na kati ya pouvoir oyo ya Chilombo. Et puis d'ailleurs bokoya komona député mosusu ya yoleka alobi ke si réellement ndeko député alobaki ke bateau yo bazali ba commanditaire ya ba M23 bazana kati ya parlement, bazana kati ya gouvernement, et puis bazali na kati ya Sénat. L'État il faut landela bango bazala comparer na justice pour justice aye bakozwa e Catherine likolo na bango. Lelo bandeko mingi batuna ki ngai mikolo utyo le kame ndeko Google ndeni Congo ezaka na minduki ya solo te tozaka ta na ba avion te. Et uti koleka année passée tozalaki na spécial arena moko boye oyo elingai kosalama na Congo entre l'aviation militaire angolaise et l'aviation militaire congolaise. Alors, bangolais bayaki na ba avion na bango, to monaki ba MiG-22 na bango. Ba congolais ba sepelaki ba bia. Sikoyo biloko na biso ekobima e matalikolo e bangisa pe banguna. Mais malheureusement tozalaki kaka na chasseur moko Soyut oyo to somba na Ukraine depuis 2000, année 2000 to somba na Ukraine. E vanda nango na garage, e vanda e yasika e tambolate, e vanda na garage na aéroport ya Goma. Tozalaka sou na chasseur moko MiG-21. Chasseur wana to pesaka yango na MONUSCO po esalaka patrouille na ba frontière oya este ya Congo. Avion wana MONUSCO azwaka soin nango te e vanda na parking. Donc armée congolaise sur artillerie aérienne toza atane loko moko te. Récemment hélicoptère mi balé auto tikalaki nango. Ba uti ko beta yango balance roquette. Na bitumbo eleki na Buraganda. Hélicoptère nyonso mi balé wana ekweya ki nango ebomi kutuna ba soda plusieurs militaires au bazalaki na kati. Boyeba que ça fait 18 ans le Congo est sous embargo. Ça fait 18 ans le Congo est sous embargo. Il y a armement. Boyebi pona ni le Congo ezwaki embargo wana. C'est-à-dire na 2003 Joseph Kabila azwaki marché moko ya munene ya kafu kokendo kosomba minduki na Russie. Orke États-Unis asepelaka na acte wana te. Alors Conseil de sécurité a ko siéger via la demande des États-Unis pour ba suspendre Congo na biso na achat ya armement na monde entier. Donc embargo na biso ezwamaki à partir ya Joseph Kabila. Ponini n'époque wana bolandaka quand même défilé moko ya munene salamaka to monaka ba mituka ba militaire ba char de combat oyo Joseph Kabila sombaka na Russie et sepelisaka ba américain te. Donc embargo tozana ngo ezalaki sous la demande des États-Unis. Et tant que droit de veto na kati ya Conseil de sécurité. Ba nyata biso embargo. Conseil de sécurité euti ko siéger na 2021 tant tozalaki na makambo ya ba confinement ya COVID-19. Pona koluka solution kolongola biso na kati ya embargo via la demande ya ambassade des États-Unis en RDC. Moto yo bobenga soki Nsangi, soki Amer Nsangi, soki Amer Nzita, yende mutasalaki ba démarche wana via le Congrès américain pour balongola biso Congo na kati embargo. Ezalaki na mois de juin 2021.
Conseil de sécurité aye kolongola biso embargo wana ekobanda liberté wana ya kosomba minduki ekobanda le 1er juillet ya année oyo 2022. Siko boko comprendre pona nini ba M23 ba lamuki rapide. Ba lamuki rapide po basa la sale boulot avant que le Congo soit libre ya kosomba minduki ko restructurer armée na biso. Paul Kagame nyonso wana zo sala ayebike. Si aujourd'hui Congo a structuré, si le Congo a structuré, armé na ye, yango monaki, gouvernement comme l'Olendo, ayebisi na ba M23 ke, toko discuter li sous-souté. Et d'ailleurs, brassage auto salaki, ya liboso, n'époque à Kabila, yako kotisa les officiers militaires rwandais, oyo bazalaki na M23 na kati ya FRDC, na ba grade na bango. Sadi ba o bazalaki ba colonel, ba tikali ba colonel na FRDC, ba o bazalaki ba généraux. Donc, ezalaki accord moko diabolique. Ezalaki na désavantage na biso parce que armement na biso, tout armé na biso, ezalaki fiabilité. Donc, ba soda na biso nengo mona na bango wana, bazana ba dépôt ya armement ya makasi te. Donc armée na biso eza makasi mingi. Vraiment il faut ko féliciter ba soda wana. Okomona ndenge bazo bunda na ba moyen de bord. Ndenge bazo bunda na ba minduki ya pambala pambala. Tandis que ba M23 bazana minduki ya solo solo. Artillerie des airs les canons na bango zo mona penda ke bazati na ba arme automatique oyo ekoiko kwa ise hélicoptère likolo même à 10 km. Donc ba M23 bazali plus mieux armé que ba FRDC. Et na infiltration oyo to sala kina ba corps ya Sun City ya kokamata brassage kozwa ba M23 kokocha bango na kati ya FRDC et affaiblir lisusu armée na biso. Mais nos soldats sont alloués. Le nom na batu mingi bazola tabilamba ya basoda o je suis FRDC te botika ba blague wana ngana wozala FRDC te ngai na wozala FRDC te wana eza ba makamba lokuta boko mona pe première dame du Congo alati t-shirt o je suis FRDC te FRDC wozala ngwana te il faut ba cagnotte ya minene Ntsintsani ya minene na Congo mobimba tina diaspora tuzana souci ya armée na biso elamoka mapinga na biso etelema il faut ba ntsintsani nesinga na fondation na MS la main secourable na lancer cagnotte moko ya munene pona ko soutenir ba FARDC. Roi de Belge a uti ko yana na Kinshasa 6 jours ze belé pona roi astikala na ko sala ngote 6 jours ya mvimba 2 jours il y a discussion avec le gouvernement ya Chilombo. 2 jours il y a misala. 3 jours il y a voyage à Tamboli Est, Nyonso, Katanga, Nyonso, Kasai et puis à Zongi. Na moni bato ba na bango boyo ndire ba na besoin ya koyeba te eloko nini roi yaki boyena bo. Boyeba ke tozaki na relation bilatérale ya kitoko sur la coopération militaire entre la Belgique et le Congo depuis des années. Et Koufa depuis Kabila jeune Kabila zwa pouvoir. Kufa kibomango na kotakoli. Kufa bandeko. Kabila zalaka pion ya ba Rwandais. Ayeki pona ko déstabiliser Congo. Objectif na ezalaki pona ko déstabiliser Congo. Vous imaginez que si les États-Unis a tué Lumumba, c'était juste pour Lumumba qui n'a reçu que ça la demande ya armée russe pour ya ko protéger biso contre l'armée belge auto bengana en 1960. Boye baka tina ya liwa ya Lumumba. Ba Américain ba pressé ke loko wana te. Que pendant la guerre froide ndenge ni Lumumba s'est déplacé à ken États-Unis ko senga masungi, ba ebisi ke non, on peut rien faire parce que la Belgique fait partie il y a autant. Alors Lumumba oli atika kaka nengwana to putana kaka neto baneko putana, alongo akeli sou na reçu. Ko ça la demande mosusu, il y a ba force russe pour na koya ko protéger biso. Et à 7 ans, autant na 1960 au mois de mars, autant et tindi ba avion de chasse tout au long du fleuve Congo, bisika ba militaire na biso ba sécuriser qui frontière, basala 250 bombardements. La Belgique.
Il y a autant au roi de Belge azo ya bozo beta maboko bozo yambaye bozo binela ye chilomba kenai na Belgique ba binela ge pa mutute toza lwa ba niamate bandeko toza lwa ba niamate roi de Belge nga komona un peuple congolais ferme, un peuple congolais qui ne compte qu'à lui-même, pas la Belgique. Belgique ne changera pas le Congo. Même à ta Belgique le lo a zone si coopération militaire et qu'on changer le Congo côté na Congo, ce sont des pourvoyeurs bazali bateau yo. Et puis, roi de Belge, c'est une carrière minière que nous avons Kamine. Ça lui a donné une réflexion. Comment replier encore le Congo d'une manière à une autre. Singela quitté. Singela ko commissaire bisikan quitté un beau qualité. Et puis, ils allaient qui prémédité. Ayena avion militaire mobimba oh ils allaient blindé et ko tambousaye tout au long ya est et à Congo. Sans inquiétude. Alors, Babiloko wana Congolais il faut olamuka. Oza lisusu esclave tende ko Congolais lamuka. Bo bineli bolateli roi de Belge mayaka na nzoto zebola bo beti zeke bo bineli ye mabina mboka pona nini azo mériter honneur wana au nom de qui et au nom de quoi? Roi de Belge azo mériter est-ce qu'azali roi na biso? Biloko wana basala kango na nkumu moko boya Congo oyibi honneur wana bo pesa ki na roi de Belgique. Et puis, il faut que 50 millions na caisse à l'État pour nous bongisa boye ibola mu ya roi de Belge. Vous ne pouvez pas vous imaginer ndengeni ne soit kinga na motema. Est-ce que type wana soki Philippe pena azana droit ya honneur wana na Congo? Boye ba ke makila lumumba zo tambola kaka lelo. Et puis na minute oyo, il a autorisé na ba Congolais que s'il est temps basala sikoyo inhumation ya corps ya Lumumba. Félix Tshilombo a envoyé ses conseillers pour que nous repèse à plus de 2 millions de dollars américains à une famille. Oyo, baboma Lumumba, babuka Lumumba minu, boto récupérer minu wana, basalela ye mozole. Est-ce que biso mutu toko futa mbongo poto zwa minu wana to famille wana bomaki Lumumba muteko dodomager biso via le gouvernement belge? Sikoyo, justice et réparation sur la mort de Lumumba ezali wapi? Boyebake makambo yo euti goleka kala mingi te wana 2021 sous le confinement ya liboso ya COVID-19 ba Belge via le parlement belge ba bengisaki bana nyonso na bakoko ya Lumumba na parlement belge. Ils ont été dédommagés. Nazolo bango bolandanga bien, il y a eu plus de 11 millions de dollars et bimaki na caisse ya l'état belge pour na ko dédommager famille ya Lumumba. Est-ce que makambo Lumumba eza makambo ya famille ya Lumumba ou eza makambo ya Congo? Et le gouvernement Congo a kangi na maboko comme si rien n'était. Oui, dans des pays vrais, dans des pays où les autorités locales baza bato mayele baza bakalaka ya solo solo, il faut pas poursuivre famille ya Lumumba. Il faut qu'on poursuivre famille ya Lumumba. Ça s'appelle une corruption nationale. Makambo Lumumba eza sous makambo ya famille Lumumba te. Maintenant c'est le Congo qui gère. Mais pona kokendo kosomba ndaku ya papa Wemba kotia yango musée national de la musique congolaise a wana gouvernement bata mayele babimi ba conseiller nyonso ya Tshilombo bakomi mayele. Mais ba conseiller wana bozala mayele bandeko na makambo nyonso bozala kana mayele te na makambo ya mike mike. Le 1er juillet embargo na biso ezosila. Embargo ba peseki biso durant 18 ans. Le 1er juillet 2022 awa ezosila. Yango moni ba M23 ba précipitaki po basala sale boulot ya makambo na bango nyonso ya soka esila ki omonte bakomi kosenga tokende dialogue avant date wana koka. Parce que bayebi ke soki date wana koki tokomi siko libre ko somba mindoki. Le premier pays vendeur d'armes au monde, c'est la Belgique. Deuxième pays, c'est l'Israël. Troisième pays, les États-Unis. Suivi de la France. On a pesibino ba indice, il y a un pays où était kakaminduki na monde. Premier pays vendeur d'armes au monde, c'est la Belgique. Belgique, c'est un grand fabricant, il y a ba armes de guerre na monde. Et bah arme wana teka maka mon côté teka maka na ba cargaison. Donc cette fois-ci Congo et Kosomba Mindoki. On doit restructurer l'armée. Pour ça la recrutement
namonaki déjà FRDC asali appel na ba jeune fille oyo bazana ba diplôme bakene kokota po bakene na ba école militaire ya minene ba former bango bakoma ba officier pe ba sous-officier militaire. C'est à saluer quand même. Makamba FRDC na solo belango na zotia mokoloto mingi parce que ce n'est pas l'armée de Félix Tshilombo, c'est notre armée nationale. Tshilombo toko bengane ya wana 2023 aza incompétent. Mais parlons d'abord des choses oyo et ko simba venir ya Congo. Bomoni Tshilombo ndenge azalaki faible dès le départ. Ti lelo akoki ko salelo ko mogote. Mais ba FRDC bazana minduki te. Tu crées un lobbying na niveau ya potoawa, créer lobbying nga na yebi bisika bateka minduki. Ngai na yebi bisika bateka minduki, na yebi ba fabrika ya minduki. Na yebi ba fabrika ya minduki, na yebi bisika bateka minduki. Alors, baturo la biso, bozwa biso, on va acheter des armes en clandestine. Toko somba minduki na nkuku, toko kocha na Congo. Ba peignon c'est ça la rango utilisaka bana bango. Bongo pourquoi pas na biso? Tout ça n'embargo oui. Mais ngai na yebi bisika bateka minduki, mutu nyonso yebi bisika bateka minduki. Nga chaque fois na winza minduki, na ko simba, na ko manie, na ko fungula, na ko tala, munduki we bongi na biso, munduki we bongi na ba FRDC. Et kalami nkutu te nazo passer permis na nga ya porte d'armes. Na nazala pena moi munduki na ngai moko boy. Nazala na moi munduki na nga moko boy na ko déclarer ngo internationalement na ngo kendaka na ngo partout. Donc na vanda ki penga na boule nga na bi mais makambo ba congolais pe il faut ba fungula miso. On doit investir aussi sur le plan sécurité en mboka. Alors comme aux États-Unis na Israël, il y a aussi la police privée. Mais ba congolais bolamuka bandeko. Bolamuka. Batu basala la sécurité à frontière États-Unis, ce sont pas la police américaine. Hein? Demande à n'importe qui. Ce sont des policiers privés. Mais tu peux créer la police privée na Estewana et fonctionnant na Estewana avec la complicité de l'État. Une police conventionnée par l'État. Ezaka ndenge bosalaka ba société à sécurité ya ba magenya bozomona usali yango mais bazana minduki ezali contrôlé par la sécurité militaire congolaise DEMIAP. Donc DEMIAP azako contrôler bino ezali sécurité nationale militaire azako contrôler bino. Et puis vous êtes là pour faire le sale boulot que Munguna Kota soute. Alors on organise quand même un peu. To créer fichier national. Congo est un fichier nationalité. C'est-à-dire le système informatique à Congo est faillible. To longola et loko tozona ba Rwanda on a fibre optique ça nous intéresse pas. Parce que toutes nos données sont contrôlées par le Rwanda et le Kenya. Angola zana fibre optique asenga ngona na Rwanda te mais Kabila salaka bongo po ba contrôler biso par des Rwandais de près. Alors biloko ndingona soki bokengeli yango bokwa komona ke Congo ekomaki passoire eloko nyonso ya mabe ezokotela biso. Mais bateaux yo baza ko travailler na ba Rwandais sont au Congo, bien sûr. Muturoko la Kabila, Joseph Kabila. C'est un ennemi du peuple. C'est un type à battre. Maman, il a dit qu'elle va lui mater. C'est un type à battre. Joseph Kabila. Et Sika na ezali boloko. Ferme la porte. Maman. Ferme la porte, j'ai dit. Joseph Kabila, c'est un type à battre. Et Sika na ezali boloko. Après avoir pillé le Congo, vendu des concessions minières, yé na muninga na Moïse Katumbi. Oh, les lois zolinga comme Mokonzi à Congo. Mais cet homme est fou. Moutouana za malade, Moutouna ezo salabiente. Après avoir pillé le Congo, vendu des terres de Congo par de multinationales, les lois Moïse Katumbi a zolinga comme Mokonzi na Congo. Et Joseph Kabila Bazako Yembelaye
posa na yo esilite zonga. Est-ce que peuple oyo aza peuple ya ndoki to aza peuple ya ndenge nini? Avant tokoba na émission oyo na kotiela bino séquence moko na kanisi ko langwisa bino mutu, un investissement colossal à part Dangote en Afrique, mutu moko tatikala ko salango. Suivez ces reportages avec Joseph Kabila. Mais aussi sur l'espèce ovine, nous avons commencé avec une base de 200 têtes et maintenant nous comptons plus de 12 000 têtes. C'est un important cheptel qui évolue sur près de 250 000 hectares de terre. Le ranch privé du chef de l'État fait frontière au nord avec les territoires de Puerto, à l'ouest les territoires de Mitoaba, à l'est les territoires de Kasenga et au sud le parc national de Kundelungu. Les relations sont bonnes. Merci mingi nan kansi bolandi et moi séquence moukié il y a reportage Oyo que Joseph Kabila a investi plus de 4 milliards de dollars américains, cher ami. Pas pour le Congo. Pas pour le Congo. Ils ont dit que le parc privé, 4 milliards. Parc privé, 4 milliards de dollars, s'il vous plaît. Oui, 4 milliards de dollars, ils allaient budget Mobimba ya Congo. Azumbongo wana wapi. Comment il est allé jusqu'à ce niveau-là, après avoir détruire tout ce qui était du Congo, à Bandi Kozwa. Au moni parc à Kundelungu. C'était un parc congolais, parc national. Il a racheté yango, a sombi yango. Na mbongo na ye, oya utaki nango Rwanda. Na mbongo na ye, oya utaki nango Rwanda, tanke Kadogo, na ba botte de pluie na makolo na ye. A arraché parc à Kundelungu. Ye na mwasi na ye Olive Lembe. Boye bake, ba wewa oyo bozomona na Kinshasa. Na kasi batebele ba finga kabango. Mengata on atala la musiga na segaka. La plupart sont des diamantaires. Hein? La plupart ya ba wewa sont des diamantaires. Bande ko nyonso bazalaki na Chikapa. Ba bengana bango na fimbo. Ba bengana bango na ba concession minière à diamant na Chikapa na fimbo. Ba oyo bazalaki na lupatapata. Ba bengana bango na fimbo. Na kanso mona ki lisusu ba créer génocide moko na kamwena sapo bozuko banana kabinda lupatapata ti pembeni ya kamina ba boma mibali na basi na ba mama ba bengana ba congolais nyonso wana batinda bango na camp de réfugiés angolais na Lunda kolongwa Lunda Nord ti Chikapa e ko sala bino 2 semaines na makolo 2 semaines na makolo bandeko ni mai ni kisi ni mutuka ba mama na ba bébé na mikongo baza ko kende ti na Lunda mais ba bare bango nzela ya bandundu bazonga na Congo te mais ba bengani bango libanda ya Congo par Joseph Kabila et puis ba chinois baye ba bandi ko exploiter ba mabele wana ba bandi ko bimisa or au nom d'Olive Lembe au nom de famille Kabila. Après, mutomoko a théâtre soka kufi, balongoli moi 12 000 na kesi na bango wana oya ba milliard, ba yeba kundi moi artiste moko, ah mama, allez, atongeli bino mo hôpital moko mke, mama zo sala. Congolais la muka koza so zobate. Congolais la muka koza la lisu zobate. Na laksi bino cheptel oyo kutu bakosi parce que bazo pesa ba chiffre de. La folie de Joseph Kabila dépasse les limites. Aza na budget, aza na sécurité na ye mobimba privé, c'est-à-dire une armée privée de lui-même. Il a une police privée, ya ye moko. Et puis c'est lui qui finance aussi ba force négative mingi ou ezali na est ya Congo
parce que ba mine na ye ba site minière na ye mingi ezali kuna. Il a signé des contrats miniers. Oyo ye moko na suka koma ki on doit modifier des contrats miniers. Biso tozo zo mbongo mukie. Biso tozo zo mbongo mukie to tigala ko zo mbongo te. Le Congo n'a jamais reçu l'argent et la concession minière wana. Il y a eu des Américains, des Canadiens, des Français, des Australiens. Ba Belge ba yeki ko exploiter ba mabele na biso pendant 18 ans. Il y a règne à Kabila. Un cas est cotaté. Illustrons le cas de Dan Gettler. Mutu ayana Dan Gettler na Congo ezali Katebeka Toto. Le demi-frère de Moïse Katumbi. Katebeka Toto mutayana Dan Gettler na Congo. Mais akanga munoko alobaka sujet wana te et puis amona na kate alingaka contact te na ba Congolais Katebeka Toto. Dernièrement, bauti komona Joseph Kabila kendaki na Angola kukuta na Joao Lorenzo. Tout le monde a Katebeka Toto plaza wana. Bomona giete. Mais on se posait des questions. Oh, Katebeka Toto. Baye, basololi, na Swahili, ba peseni mbote ya ebisia, on va se voir à l'hôtel. On va se voir à l'hôtel, pas ici. Ok, monsieur le président. Si lelo ba bengaka Joseph Kabila président. C'est-à-dire bandeko ba Congolais et sengeli to lamuka. To laksaki to za mature. To goza na deux groupes te. O groupe moko batu ya Félix Chilombo, groupe moko batu ya Fayulu, to bima na biloko wana. To bima na biloko wana. To zala batu ya Congo. Soki muto ayena makanisi ya kitoko sepeli sipso ba Congolais, to pesi ye maboko. Nesi Fayulu n'a rien apporté aux Congolais. Chilombo n'a rien apporté aux Congolais. Oyo Mususu Moïse Katumbi azane loko akomemela ba Congolais te. Ce sont des pourvoyeurs. Bato ba eko luka peli bulu na bango ndenge ba kokoma ba riche. Tala na mwangonga moke ndenge Chilombo akomi riche. Azotonga ba gratte-ciel ya minene na Belgique, azako investir tina ba Qatar, tina ba Dubaï parce qu'ayebi ki après le pouvoir, c'est la bourgeoisie qui commence. Et loko na lukaka na vie nanga je n'ai jamais travaillé na betili baku na zelo, na mousse. Et c'est ce qu'a fait Joseph Kabila. Oh voilà, Joseph Kabila, de tondi était, mais les Congolais sont des malades. Parfois, bateau peut bazolo babilo kanengwana, ce sont pas des Congolais. Ce sont des infiltrés rwandais ou bakoma kolo balingala na ki Congo. Bangone mutu balikaka na ba TV. Kolo babilo kanengwana po elakisa ke ba Congolais mutu bazana posa ya Joseph Kabila. Ils font des choses que vous n'imaginez pas. Bakoya na matete bazui groupe moko ya 200 personnes. Ba pesi bango bambongo bako tanda bango na Kingasani. Babiso ki Joseph Kabila yi komika kawana bino bo bimina nzela papa to lembi yote e benda foule ya batu po batu balo baki ba kinwa kutu tala ndenge basa ko yamba Joseph Kabila scandale salami na Kingasani batu bayambi c'est prémédité bandeko c'est prémédité ba bongisa ki déjà loko wana bandakala c'est pas pour rien. Ce qui moi muto akufi na Congo boko mona Olive Lemba ye aina moi 10 000 aiko pesa moi biloko kulia karto ya Thomson nini mama boboto bandeko batuana bazali lokola ba juif, ce sont comme des juifs, ils sont venus vous coloniser, vous imposer leurs réformes sans que boyeba bozo tambola na molili. Réveillez-vous peuple congolais, lamuka, il le temps. Ngai na regretaka mingi tozo mokonzelo wa Chilombo, ça me fait beaucoup de soucis. Chilombo n'est pas un héros. Chilombo n'est pas un nationaliste. C'est un pourvoyeur, c'est un chairman, un businessman, aye azu pouvoir. Akosala nyonso yo bazo senga na bato ba pesi pouvoir wana po akokisa motuya na ye. Il vise que ses intérêts à lui. C'est un égoïste. Il n'est pas là pour le Congo, non plus pour les Congolais. Chilombo nengo bozo mona yewa. Parce que Soka Zalaki est un homme nationaliste. Azalaki quelqu'un qui vise vraiment ses intentions sur le Congo pour le développement et le bon fonctionnement du Congo. Bolingé bomona ba réforme ya Chilombo lingo za ba réforme moko très solide sur tout le plan. Mais il est bino au réforme ya enseignement. Vous savez, le schéma de bien-être du Congo se résume sur
sur un train. Le schéma de bien-être du Congo ko lukango musikate. Zwaka ke ngunduka train. Na train nenge bomona ka train wana. Ezaka na mutu na ba wagon elandaka ngo na sima. Mutu ya train za lokola politique congolaise. Wagon elandi yango ya liboso ezali économie ya Congo. Wagon ya misato ezali social ya Congo. Wagon ya minei ezali culture, makamunion, so religion ya Congo. Bon. Sikoyo na ba wagon nyonso wana ezali na sima. Vous croyez que ezana wagon moko iko tambusa mutu ya train, la politique? Non. Il n'y a que la politique qui peut ramener tous les wagons au ezana simanango. Alors, lorsque la politique d'un État ne marche pas bien, sachez-le très bien que l'économie, le problème socio, culturel de ces pays sont morts. Sont morts. Yango bomoni lelo, même na ba religion, et comme na ba pasteur à escroc, c'est parce que la politique de ce pays est morte. Mais lorsqu'il y aura une politique efficace, avisée, construire, beaucoup monde na ba wagon nyonso oyo, économie mboka ko banoko telema, problèmes sociaux, culturels ko telema. Ba ibisabino te ko au gratuité de l'enseignement, c'est quelle base? Il faut d'abord réformer l'éducation nationale. Réformer l'éducation nationale. Créer des centres de formation pour les enseignants. Que au Kenya, Côte d'Ivoire, Kokolobao, enseigner à Congo, bazana matière mokote ba kopesa na ba élève. Bongo yo président ozana nini ya kopesa na bana mboka. Soki yo moko président ozana loko ya kopesa na bana mboka te. Ba imboka baza ko zo loko te pa na yo. Médiocrité sur médiocrité. Bongo siko ya enseignement congolais et kopesa nini na ba élève na bana na biso. Il faut d'abord réformer cet enseignement. Enseignement qui était basé sur des structures coloniales. Il faut que l'Ongola yango développer l'éducation nationale, construire des universités nationales, créer des systèmes de bourses nationales. Quel que soit moi na biso ke kotanga libanda, bourse nationale na ye il faut landa eti libanda. Comme font les Gabonais, le Marocain, les Égyptiens, le Sud-Africain. Tozonga numéro 1 en Afrique. Mais je ne crois pas que ça va se faire avec Tshilombo. Avec médiocrité à Zanango, nandimite Gosala Manaye. Le lot, tu la champagne. Le 1er juillet, tu mets le champagne. Embargo sur achat d'armes et l'ongwe biso na Congo. Tu commis libre à Gosomba, munduki nyonso na mokili. Avion nyonso de guerre na mokili. Tout structuré, armé na biso. Longoni na ba FARDC. Na wiko suka na longoni ate. Ce sont des gens qui ont péri leur vie au nom du Congo et à l'honneur des Congolais. Et Seigneur na biso le 30 juin, ba mapinga na biso batambola pona ko sembola de bendele ke koye la bateau distraction ya musique. Bandeko oyo ko lokate oyo. To sali nini na mwana mobali o Tshilombo pena po mema biso tina bassesse ya niveau yo. Depuis quand le 30 juin date indépendance nationale du Congo et comment mukolo batu bakenda kobina. Et comment mukolo batu babina depuis quand comment fête de la danse ou fête de la musique, c'est une fête nationale militaire qui symbolise l'indépendance du Congo, qui symbolise la liberté du peuple congolais. Toujours chancité à Rosa Mokonzi Moko ya Zoba, ya Bololé. Nzamba sunga biso nzamba bakoko na biso asunga biso apesa biso makasi na kanisa partir le 1er juillet embargo tango ekolongwa na Congo ba association nyonso to kosangana bipai na bipai to ba ndenge ni to ko lancer cagnotte mbongo mingi te oyo zana ngokaka 1 euro ti 1 dollar ti mbongo ekomona na tala biso atozui 2 millions tala biso atozui 3 millions tala biso to sangisi mbongo. Mbongo wane ozana suivi. Mbongo wane go kende na gouvernement ya Tshilombo te me go kende na kesi ya armée nationale congolaise. Esunga bango efuta ba militaire, esomba biloko kolia, etongela bango banzakomba, esombela bango ba Sokoto. Ba mapinga bazonga na makasi.
bongo tango bako simba manduki ya sika na kanisi histoire ya M23 eko bunga libela. Le Rwanda n'a rien. Paul Kagame a dit quelque chose de très intéressant lorsque journaliste britannique moka kenda eko lukai na ndaku nae. Bolimbisanga na osela bino reportage mosusu sima. Une seconde. Ndeko moi on voulait beti me mulunge zakaka. Bandeko to sunga ba FRDC ko somba t-shirt to lata okoma je suis FRDC waneza ba makamba pamba biloko ezanga tina FRDC ko lata t-shirt na yo wana te to sala nde ba cagnotte mbalo lobbying congolais il faut être actif sur tout le plan. Bomoni na 2015-2016 tant tozo senga élection na Joseph Kabila tant wana église catholique bandi ko bima ndenge ba bandi ko boeta batu ko boma ko zokisa. Il y a eu de blessés dans l'hôpital nyonso ya Congo. Dit makambo garçon na sala Joseph Kabila ego golongwa biso na mitema te makambo abomana basango na Kinshasa tina ba Maniema na 2016-2017 tant tozo marché to senga élection et ça la ma tout de suite à jamais. Mais ba blessé wana boyebe loko elekaka bandeko wana ba bandiko tindela biso ba photo na ba kombo na bango. To engagé politicien moko akoma kosa na Banque africaine de développement à Kenda na Cameroun. Azalaki pe membre ya la Muka. To benga ki ndeko wana na poto to futeli etika e na poto to ebise bon na canal na yo loko zali pe mutu moko o travail mingi na politique congolaise to lingi to tia o mutu a train pona ozwaka mbongo osunga ba famille nyonso yo bazwi passe. Ndeko na ngai to salaki ba cagnotte awa batu bakomaki na bolingo moko na ba congolais, vous ne pouvez pas imaginer. Okomona na chaque semaine muta bandai ko sala collecte de fonds wana ezalaki Fabien Kouswanika ndeko na biso azali pe journaliste na Belgique na Bruxelles particulièrement. Mbongo nyonso après émission abandai ko lakisa bino mbongo tozwi semaine oyo 3000, semaine wana 6000, semaine wana 10000, semaine oyo 5000. Mbongo eko kende wapi? Mbongo eko na IPN na bandeko pe na bazana urgence oya zokaki azana besoin ba kisi tozo somba na ba kisi tozo tia na ba agence na ba conteneur ezo kende tozaki na bolingo yango na lobbying to iko sala ngope na ba FRDC. Tout est possible. Bolingo wana cette fois-ci tozo apenda Congo wana lokola mboka na biso, c'est nous qui décide et non un groupe de gens. To iko imposer bango ba réforme na biso sur tout le plan. Il suffit que tous à la puissance na kati ya lobbying na biso et ça y est. Les Kamboboy, et c'est la diaspora qui a fait ça. Les Kamboboy, c'est les Congolais eux-mêmes qui ont fait ça. Au komona gouvernement comme faible vis-à-vis à ba Congolais au basimbi lobbying. Toko comme na mot à dire. Et toko banda ko influencer même ba politiciens bazakuna na kati. Mais tango yo au vandi na poto awa etant que diaspora, Laurent Sokoko atinde la kayo mbongo awa oliaka osakanaka munoko etonda sola matungulu ozo diminuer pouvoir ya lobbying. Ça fait pas beau. Biso to oza la corrompite na bambongo. Kanyaka ezali impossible. Biso nde to ko pesaka. On est de millions. Le loso ki to sali cagnotte ya 1 euro ou $1. Natie fondation na ngwana MS, la messe courable. To lancer cagnotte. Papa, combien? Oh, 30 000. Bon, 30 000 euros, 30 000 euros. To tinda ngona kesi ya FRDC. Mbongo yo to tindi. Ou bien to tinda mbongo te to somba bakisi. To sombi bakisi awa. Via l'ambassade na biso ya Congo. Babiloko wane komi déclaré comme marchandise de l'État congolais. Donc, il faut la contrôler na niveau ya douane. Pour créer biso ba mikande belé te. Mais, vous imaginez ambassade Mobimba, quand tu pars là-bas, au coup, tu as même un ambassadeur, elle n'est même pas là. Et même si elle est là, on a sur rendez-vous. Bon, on peut s'en rendez-vous. On a pour le moment rendez-vous exact. Bon, n'est n'a pas mon ambassade. Et tu appelles même son numéro de téléphone à Yambakate. Il y a un souci. À quoi sert une ambassade?
ambassade Moussa na ezali nini? C'est pour le Congolais de l'étranger va se retrouver dans pays na bango à l'étranger sur tout le plan administratif. Mais ce n'est pas le cas avec l'ambassade Nabiso. Médiocrité l'omwe na chilombo kiti ti na administration à l'état. Médiocrité na médiocrité. Voilà batata wa mama. Émission esili na première partie. Na mwangonga moko to sa sur deuxième partie. Pour to continuer kobeta masolo ya Congo. Na yango